mona mutu mobo oenganga kendaka soki wapi soki na njili soki na sima kuna onga prophète ayo lo bapeke mama mwana nde to mone boza ndoki ebike ba famille bele ba panzana likola ba prophétie ebi mabale bele panzana likola ba prophétie ebike bana bakoma ba orphelin ba shege bakoma ebele na ville ya Kinshasa pona ba prophétie lokuta o aza ndoki likambo bimi ya prophétie pona Mandela Junior. Ah, Pasteur Nzambe, il faut le benga été Pasteur Nzambe, bengi oyebisi ke ndeza boye. Nzamba la kisinga ke olingo kufa dans 2 ans. Oyebite ke ba Congolais bako silika. Hier j'étais là-bas à la base a eu de pèse. Il y a des gens qui sont fâchés babi dimanche. Dimanche et lobby dimanche. Aujourd'hui, bon week-end d'abord na ba ino so ba Hollande biso babi lobby dimanche. Tous les combattants to kutana kuna mutu na mutu Pasteur Nzamba pesa moko na moko prophétie ko obimi ko moni pe ele o mobo engaki lo na journée o mono ah na lota ki place na mena ba camarade po ba camarade kinse ko baze ba faux master alors l'action ne longa gentil mais na kata mkongo nga poignardé dans le dos ba camarade kinse quoi donc balinga koloba mingi il parle trop. Bienvenue sur CL News TV, c'est le maestro na micro nenge ezala kaka tokomi ba habitué na bino parce que chaque fois to lukela rabino ba information chaque fois to lukara to informer bino to isa bino nini ezoleka na kati ya mboka surtout bandeko tout o bazali banda na mesana kolobango biso to ko ba esclave na bino mambu tout o ezoleka na kati ya mboka il faut to informer bino to isa bino du jour au jour et loko nini ezoleka surtout c'est CL News façon la biso pe à travailler ngwana du jour au jour actualité o ezoleka kati ya mboka o izo paye la moto ne to message roloba il faut to yebisa rabino. Je dis grand merci d'abord na Christelle Mamoula Rose la patronne de la message robenga grand merci aussi à mon daddy nga message robenga daddy Papinzo la meso mon vieux le costaud na kati ndenge na message rolobango et puis à tout le monde qui nous suit souvent et surtout à tous nos abonnés et surtout yopé maintenant nos abonnés au talabiso na CL News profitez aux abonnés parce que CL News chaque jour tu as la information efficace sur nyonso izolika na kati ya mboka na biso lelo toza na lisolo mususu pe to beta moi analyse to sala lisusu li journée ya lelo to sala ensemble na biso na bino na biso na bino émission ya lelo to ko anima ngona concert na ngai o nazana e pembeni moi c'est un piche ne na message obenga ndoki na ngai to lokani place moro lelo siko to lokali susu to lokali boso na bino pe bolo kana biso ensemble Vanessa Moussaou que j'ai dit bonjour Vanessa. Bonjour héritier maestro. Merci beaucoup. Merci na internet nous balanda abiso à travers Sisnabino à Gaillard ya Mouné makasi CL News ya Christelle Larose Mamou. Merci à toi. Merci Pena Papinzo la Meso. Merci na ba nyonso bozakebele bozapete to ebite sujet ni héritier maestro à préparer les biso to décortiquango. Et puis ça la plaisir et puis j'en profite de dire bonjour à Rocard Messi, le mignon garçon que nous suit depuis la Milouse. Big up à toi, bisous, bye. Merci, bonjour à toi, Rocard Messi, le mignon garçon, Kanenge, la mignonne au Nazana FMB, le mignon garçon, Nengamon a bien rappelé, sous na colisia quand on a chaque accent parce qu'il est trop mignon. Il faut rappeler comme le roi hier, la Mikolo Ezali Koya. Sans oublier mon vieux Clary Kato depuis Strasbourg, monté Maya Tanya Mawete, vous avez branché. Et puis on a pas simbo te peli sous na Gabi Panzo Mokusatalo. A benginga hier a psinga Vanessa Msono ya kin donc makamino sona tika kan fona continuango kami te non salo surprise on paye les can internet kami te na fin du mois donc et ça la jolie quoi donc profite et comme bakar ah oui boze la calme parce que non ba bon landanga déjà na bi que
ba mon pe na tambo pe mo makolo trop to na besoin ba sponsor na émission na biso parce que to ba émission na biso oyo eza Art News et ambara ba artiste donc so amuto munene babi rubrique l'équipe ba rubrique nyonso internet na munene na kombo na kitoko donc ambara ba artiste nyonso minene donc so kozano artiste te so zano acteur te so zano star en ligne te koleka na Art News te so koleki c'est koza star. So les qui c'est cause star donc na rubrique na biso on a besoin de sponsor na biso o baza na rubrique na biso Art News o banda ko soutenir biso o to tia bango kombo na po yeba na ba yeba yo donc surprise bientôt bozo ba musicien miné na mboka na biso ba autorité ya minene ya mboka na biso to kolamba bango na Art News sikolo kwa ba autorité minene ba leka na Art News to za besoin sko ya batu o bo benga biso juste quand na numéro eza na bon de votre écran Sobobengi Biso, donc Torobeta Masolo, on va vous expliquer comment ça se déroule. Namakasi Papine de la Messona, Christelle Rose de Baosalabiso, que tous a toujours chic. Merci. Merci beaucoup, c'est Vanessa Moussao qui s'est déchaînée en disant des trucs très importants parce que Moussala Tosala Oizo Sengape va soutien, Moussala Tosala Oizo Sengama Kamtara, Moe Makasi, Tozo Bunda de façon qui était toi informé Bino, toi informé Pena, Batu Oyo, Pesa Biso de la confiance, il y a s'abonner à la chaîne Abisso, tout informer Bango à chaque instant. Donc c'est un grand travail, ça demande des soutiens. Merci beaucoup avec Vanessa aujourd'hui. Nous allons débattre un sujet très important. Un sujet très important parce que na Congo na biso lelo maramusu to romi omona ekomi koleka ndelo. L'autre fois nga moko na otaki koloba on a bi démocratie au biso tozaki nango pour ça mais to komina na ata katikati te mais to komi ko exagérer na démocratie. Donc quelqu'un peut se réveiller un grand matin à créer peka eloko mo et à lancer naé à lobby pe biloba loba parce que surtout président biso mboka loba ki non ngai ata so muto afingi ngai na bokanga ete tout ça voilà muto akokipe ko lamuka bandi ko finga pe Herman Stadi na sima ya caméra Herman ça osala eloko te parce que toza biso na démocratie taka mokonzi ya mboka ye moko aboyi bakanga mutu te pour soki bafingi eta siko Herman Stadi okangisa golwa mayala po afingi yo. Est-ce que au salon te siko nga moni démocratie comme okende mabe mais sinon tozo betali solo ya démocratie na kati ya ba église. La démocratie na kati ya ba église. Ça veut dire démocratie na kati ya ba église et kende siko na ndenge mo eza moins bien te. Le sujet na biso ya makasi ezali makambo ya prophétie. Ba prophétie oyo komi kobima na kati ya ba église lelo. Ba prophétie ezo mema biso wapi? Ba prophétie ezo mema ba famille wapi? Et puis ba prophétie ngo eza ya solo. Nyonso to ba prophétie ekomi pe kaka ba pasteur ba lukaka na bango. Avec Vanessa Moussao, nous allons débattre sur ça. To meka koye banano, qu'est-ce qui se passe au juste Vanessa? Na otukolo bango ba prophétie to kenena na point ya liboso eza ba prophétie oyo lelo ekoki kobima ba pasteur. Est-ce que ba pasteur tout ba komika ba prophète to prophétie ezali na bato o bazali particulier ya kopesa prophétie. Donc est-ce que tout le pasteur baza na droit ya kopesa prophétie parce qu'il est pasteur? Oui, merci héritier maestro. Héritier maestro na ba sujet qui toko toujours à memelanga apesa ba coup de pouce Vanessa tout travail talara deux personnes no ba simichane munene boye donc et salamate. Oui, et salamate, il faut tout le bango vrai parce que na batumsu basala musala biso quand même na site na biso on a beaucoup d'abonnés, on travaille avec le peu que Dieu nous donne, ça nous donne quand même la force et l'amour de travailler. Site à Eboya Tâche, ils ont une réputation mabete, donc c'est ça un site donc il y a Christelle Rose. Quand on voit Christelle Rose, on voit c'est Elle News TV si tu es en attache. Merci pour la question, héritier maestro. Omoni biso oyo tovana makola nzambe, toyebi ndenge nzambe a orientaka. Et le but est que ba pasteur nyonso ba prophète, non.
nul n'est prophète chez soi. Quand des balobara, omoni prophétie. Ngana kozala, nzamba ko lobela penga lobeli peyo. Parce que ba prophétie, eza ba façon ebele. Prophétie eza ka ateke mutu fois kangami so atie bo concentration abando ba nzamba la singabu, nzamba la singande prophète mbo, o na pesi mbo te prophète mbo notre prophète, o ya lobara ainsi dit l'Éternel na pesi mbo te bisiko zolanda biso. Donc bon temps ça prophète. Moi, dans ma vie, il m'arrivait, si je dis ça le mal, Christelle Arose Orlando Bisso, au moins, on a lali na noto, on a loti, na moni héritier maestro, aya, sali nanga émission, la ti chemise avec caro, Air Max ayati polo, Air Max c'est-à-dire, alingas koyenda za nzambe ya bazaïr, ya zongo à tous les couleurs. Donc, na moni kanana na polo na un vert, na ndenga la dia zaïr, na la tina ketchina kitoko noir, donc aleki on a te, na moni na tongo pe na la muki oh. Mais na lote ki on a ndoto, na moni héritier maestro aye, on les appelle ainsi dit l'Éternel. Vous comprendre. Et c'est ainsi dit l'Éternel. Biso ce que tu comment oyeba li souté parce que comment exagérer na mboka na biso. Au moins mutu mo bo oenga ngakenda soki wa biso na njili soki na sima kuna onga prophète. Ayo lo bapeke mama mo nonde to mone boza ndoki. Ebi ke ba famille bele ba panzana. Likola ba prophétie. Ebi mabale bele panzana. Likola ba prophétie. Ebi ke bana ba koma ba orphelin, ba chege ba koma be na ville Kinshasa pour na ba prophétie lokuta. O azandoki. To melisema ya moto. To tongole mafuta mbila. To kanga mafuta mbila to tongole. Ebi ke marambo ya ba prophétie e boma ba mabala batu. Ba tebele ba zonga banda ko ba parents. Likola ba prophétie, ba baninga ba kabona, musale sila oh na loko chef na yo. Non, ça c'est nous TV Christelle maman lokanga. Donc ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Prophétie et ça na ba kolo nango ba o baloba ainsi dit l'Éternel ya solo. Parce que nambo kana biso to ça pe na ba prophète o baloba makampe ko kisama. Basé belé maintenant na temps ba komo na bango te bisika bazali ba miye parce que on a yo sa publicité mututé. Donc ba prophète o baloba mambo so na mboka opeko kisama na pesi papa langi pe à son âme ba loba ba prophétie contre et to mone ko kisama et puis évangéliste Roger Baka to mona rango. Donc eza makamunyo so nzambe kanda ebe azokumbela makamunde ezokende. Ça veut dire que la prophétie mututo akoki ko pe sa prophétie mais oyo nzamba lo. O nzamba lobi parce que nzambe peso nge a kebisa yo akolobela yo muku. Omoni peko obimi komoni pe ele omobo engaki lo la journée omono ah na lota ki place na mena ba camarade po ba camarade ki ntse kwa bazé ba faux master ah l'action ne longa gentil mais na kata mukongo nga poignarder dans le dos ba camarade ki ntse quoi. Donc balinga koloba mingi il parle trop mais ba ebi eloti ba ebi te ke biso avec nzambe héros donc ma bondeli donc yo multiplier force ya kindoki moi je multiplie la force de Jésus-Christ de Nazareth parce que biso to bomba miwana on comprendre yo zo sama comme ça OK batum suba selo ba complot donc nzambe a ebi ndenga olobela mutu na ba prophétie nyo se za pe olobati oui bien ne biso non prophétie monsieur zala ya lobate na kana bandika héritier mo lobi okufa so muta tanso ko kufa pe na minute on comprendre so héritier lobi ba longolo boulot omoka basanine OK tu comprends ba prophétie monsieur za ba professeur loba na télévision te ba prophétie monsieur zala te que pasteur amayele tout prophète amayela obenga héritier maestro il faut lukelo ngia nzambe na epte so de jeu kangu prophète abenga biso olaye biso ke ba obeto masasi to ba ko bomo to ba chelo poison to ba longolo mbulo abiso non lukelo ngia nzambe mon frère tu dois chercher la face de Dieu chercher la face de Dieu peut-être il veut parler dans le sens que pour ne pas dire que tu peux mourir demain je peux employer ces termes pour n'appeler ça foi na kondima que Dieu existe. Tu comprends? Dieu existe que héritier à cause sambela la minitoyo à mon pays guérison de miracles que Nzambo à l'accès professionnel il est aussi capable même si on dit la mort même si on met le poison même si on met quoi que ce soit on met de barrières devant toi dans ton boulot dans ton travail on dit que tu n'avanceras pas mais Dieu
peut faire quelque chose. Au Monique, nyonso babongisaki elongo épée. Mais quand je te dis déjà directement que héritier de moi va te mettre le poison, tu vas mourir. Est-ce que moralement, tu vas voir ce que Dieu m'a abandonné? C'est que Dieu m'a laissé. On n'a que voyager, non voyager l'issouté. C'est que Dieu t'a abandonné. Pour montrer aux gens que Dieu est plus fort, il faut oyer ma façon de la prophétie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vanessa Moussaou. Aroloba bien mort donc attends moyen au kataïsati parce qu'elle parle très bien et puis elle s'exprime aussi bien, je sais pas binoso boyo kainde l'audibilité, je sais pas commentaire fait belé mabé, mais oui je peux affirmer que il y a des prophéties qu'il ne faut pas dire à la personne directement comme ça. Ngamon lazana na ba souvenir wana et puis nazana ba affirmation il y a prophète papa nangai na profiter ata lelo na boakae papa Lemba le pasteur Lemba na boa qui est lelo na émission au bien que était à Hollande YouTube mais sinon il a prophétisé de quelque chose un jour a binga pena héritier maestro tal kambubu mais ça la boue ça gagne bisanga ke mutu wana ni mutu asala ki aux alaboué mais kende boye salaboué tu vois à propos Vanessa Moussa à propos il y a tolo bangoka parce que tolo ba vérité c'est nous les arabongo à propos il y a copine nanga na moi pena père abinga fandi singai mais non tout n'est pas makambo père donc pour aller bisanga qui boya no mwasi wana pour aller sanga boya no mwasi wana aza makambo boye mais il singa te ke boya yi parce que likambo robo ya tara muto yo linga parce que ba biso qui était boya yi oko benga prophète wana ndoki mais a créer ka ba orientation mo boya kopé sanga yi de façon qui était ngamoko so na s'incliner liboso ya nzambe na prier makasi nzambe ye moko ne muto apesa nga mutema ya kete na bana ko s'éloigner malembe na mwasi wana tu vois donc il y a des prophéties qu'il ne faut pas toujours dire. Un sage, un pasteur, un vrai prophète, il faut créer façon nini okosolola na mwana na yo koyebisa ye likambo. Quand on parle de prophéties qu'il ne faut pas dire, il y a des prophéties des prophéties qui se disent même à la télé. Des pasteurs, surtout nos pasteurs qui passent à la télé, sur internet, qui donnent des prophéties. Il faut prophétie il faut vraiment battre tout mokil mobimba et yeba. Neti lelo. Ba prophétie et longo et pas biso parce que biso ne muto akuto aposa ba prophétie yebisa ngai pena kete oui tu as besoin ba prophétie wana parce que tu as besoin na ba ki 2019 2020 faut na somba car siko faut ba prophétie bon on va ne faut somba car na 2020 quand do tche ba projet na yo nde na besoin yoka siko lelo ba prophétie comment ya ba kondi ba prophétie lelo na Congo et comment ya ba konzi. Donc tu verras un pasteur afin na bureau na ye afin liboya temi liboso à église ya cher à simbi micro prophétie kaka premier ministre prophétie kaka gouverneur mingi ba koma kaka o prophétie pour na Weranson prophétie pour na JB et autant on va loba ki ote o héritier wataboué mais aujourd'hui la prophétie est bimi na kombo ya président de la République. La prophétie na kombo ya président de la République. Le président, notre président actuel, l'excellence, son excellence, Mandela Junior. Na suki wana Mandela Junior. Donc, babi, il y a commis Mandela Junior. Prophétie, mais pour Mandela Junior, notre président, je dois m'incliner. Mandela Junior, notre... Oui, on s'incliner, Mikolo, ce que commis boy. Une ministre de prière pour Fachi. Merci beaucoup, c'est comme ça, une minute de prière pour Fachi. Aussi, au lobby, on a hérité maestro, on a partagé partout. Une minute de prière pour Fachi. Jean Kapinga depuis Afrique du Sud, une minute de prière pour Fachi. La minute au professeur Bimi, et pas à pasteur, si tu n'es pas informé, et pas à pasteur Kabundiwale, qu'on a beaucoup de respect pour lui. À lobby, le président Félix Tshisekedi, Mandela Junior, Neto Bengae, ce qui a l'ouki était dans 10 ans, président Azokoufa. Toi, en 2019, Netlelo a tourné émission le 20.
le 20 avril 2019. Président Félix Tshisekedi soki aluki pasteur Nzambe Kabundiwale Sasso aluki yete azokufa. Comment tu peux juger ça, Vanessa Moussaoui, étant journaliste? Comment tu peux analyser tu peux analyser ça si tu n'étais pas informé? Oui, merci, héritier maestro. Likambo ango biso na sotoyoki, likambo ango biso somoni na réseaux sociaux, likambo ango tozongi kana likambo totakoloba actuellement notre pasteur na pesi mbote bisiko landa yo mopesi ba prophétie. Pasteur Nzambe, ok, Pasteur Nzambe, donc c'est pas Pasteur Nzambe appelle ça déjà ma prophétie, tu comprends? Appelle ça déjà ma prophétie depuis quand le pasteur peut donner la prophétie, mais c'est Dieu qui a le point. Il y a que Moutoua Okufa. Parce que est-ce qu'on a commis pasteur, appelle ses prophéties, et puis a mis commis Nzambe, alors que Moutoua Okufa la date. Non, Pasteur Nzambe. Pasteur Nzambe. Pasteur Nzambe, donc Marambo Sali est bien. Moi, je peux dire c'est pas bien. Parce que Mandela Junior, c'est un homme qu'on était en train d'attendre. Il est maintenant là. Donnez-lui la chance, Mandela Junior, on a encore besoin de lui. Même si la prophétie, que ce soit la prophétie que Dieu a parlé, qu'il doit apaiser quand même, comment dirais-je, apaiser est une erreur. Toi, l'obanaï, que apaiser de là, Mikolonaï. Mais il fallait l'appeler. Parce que ma prophétie est à ma bête. Nzamba la kisake. Nzamba ko etalele ngape vino mobima maestro. Mais nga siko no eba ndenge nini ya koloba on a koloba le débit. Christelle Mamazola ndanga ibamna loba. Moi je suis assise na makola Nzambe. Nga na sacrifia. Na kenda luka ni libala. Ni. Alors je fais une année na la anase pour être mûr na maambwa Nzambe. Pour être mûr na maambwa Nzambe, Dieu peut te parler. Sokoza na profondeur ya prière. Sokoza na profondeur ya likamo, tu vas voir toi-même ce qui va se passer. Même pendant le songe, tu vas voir que Nzambe lakso maamno sont désolika petit à petit tinasuka. Mais likamo bimi ya prophétie pour na Mandela Junior. Ah, Pasteur Nzambe, il faut le benga été Pasteur Nzambe, bengi oyebise ke ndeza boye. Nzamba la kisinga ki olingo kufa dans 2 ans. Oyebite ke ba Congolais ba ko silika. Hier j'étais là-bas à la base a eu de pèse. Il y a des gens qui sont fâchés babi dimanche et lobby dimanche. Aujourd'hui, bon week-end d'abord na ba ino so ba Hollande biso babi lobby dimanche. Tous les combattants to kutana kuna mutu Pasteur Nzamba pesa moko na moko prophétie. Donc lobby Pasteur Nzamba il faut pas que la onction huile d'olive et belé parce que lobby ça va donc ça va chauffer demain. Donc Pasteur Nzamba moko na moko azoleka Pasteur Nzamba prophétie pour ba si ça pour banzima likamo Mandela Junior c'est ça saute ça lokuta. Donc Pasteur Nzamba il fallait quand même oser là. Bengi otiki atarabenga ngoni nga ebi français te Koseka parfois audience osengi audience osengi audience ba pesi audience ata première deuxième troisième quatrième joli kamwe kokoma okoloba ba secrétaire je venais pour vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Je venais pour dire quelque chose que Dieu m'a dit à propos de Mandela Junior. Mais enfin, vous voyez ce qui est arrivé parce que vous ne m'avez pas permis d'y entrer, de voir Mandela Junior. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Au lieu de dire des choses à la télé, tu ne sais pas combien de personnes vous avez affecté. Vous ne savez pas combien de gens qui sont dessus. Vous ne savez pas combien de populations congolaises ont pleuré. Ah, Pasteur Nzambe, il faut dire des choses quand même très important. Il faut dire des choses que vous sentez que si je dis ça, et quoi ça combien de personnes? Tu sais que personne ça va prophétie n'est bien. Ba tu ba kendara ba kufaka ya sekusaka bango. Ba kena ba maladie. Oui, j'ai vu ça à la télé. Moi je ne prie pas là-bas, mais je vis ça dans la télé. Ba tout nous souper ba zo makambo ba blocage a délivrer bango ba zo. Mais Pasteur
nzambe makamso il faut le bango na coulisse. C'est nga audience so moni que ça ne va pas. Après to betelo maboko. Mon congolais qui est sur l'église pour que ba pasteur ba mo kosa. Awo biso ya na buka lupangu lobe okepoto na buka lupangu tikali chômeur qui ne connaît pas ça. Muta comme préféré na nzambe na kata motema. Ende Christelle la Rose va bien comme bengi maman 100 jours. Il y a ça mais prier sans cesse. Yeso bengi na 12h prier, bengi na 14h prier, bengi na 18h prier, bengi na 0h prier. Moi ça m'a bondeli. Moi si oyo donc asunga mobali na mabondeli ata mpepe na gauche na droite à est na ouest okuta béton. Béton le quoi mire à Jéricho. Béton au béton le cimenterie. Cimenterie n'importe quoi. Faut comprendre. Donc disons la vérité. Disons la vérité, parce que mobalier, soyez pas dans ça, donc je te pousse plus, je veux plus de toi parce que on m'a dit que les prophètes, papa, vas-y chez le prophète. Moi je t'encourage. Parce que moi-même, avant à ta prophétie, bah en église, boya yana yo, boya le kinoko, éloigne-toi d'héritier maestro. Maintenant moi je veux prendre ça à cœur. Au moins les prophètes mbo. Non, j'avais quelque chose à régler, Mikolomo na ba fille internet comme ça. Elle parlait mal de moi, le bébé les ponanga. Et puis na itinéraire ya makamba pesenga. Bozana mutuke kingan azamu moye ba na mboka na biso papa. Quand je alobi na likambwana na zongi mutu na bi oui. C'est oui, parce que moi, j'ai fait une relation avec un politicien. Très bien, mais subitement, moi, éloignement, oh, mais je dis à ma maman, que je salue, elle m'a dit, Vanessa, c'est que tu m'avais dit, parce que moi, je cacherai à ma maman, c'est mon amie, c'est notre amie. Sauf Vanda, on dit, donc, tu es une petite soeur, copine, donc, et ça, c'est salon, et balobani, balobani, prophétie oh et outil et pas yanzambe le moment ça nzambe nzambe okita junzambe okita na bakaki ya moto ba misu ba panza ne. Est-ce que réellement il faut kaka ba prophétie ezalaka na télé? Donc tu peux pas t'adresser à la personne entre binomi balé soit koluka mutunengo olobi netinaka ya bakonzi koluka mokonzi kotisi nina yo c'est au salle de demande d'audience et tout ça il faut ka oya na télé et ça façon moté qui ya ko créer ba buzz soit bato ba lobelaye soit bato ba chaeka peut-être. Non, oui te que ça va te que ça va marcher. Ils ont marché. Oh moi sobi prophétie bon to lenga alenge bi balobi nanga prophétie babi nanga Fabre maestro na pesi mbote Fabre gaz maestro na pesi mbote biskola nanga la na ba mission nanga na linga bango moi je suis comment dirais-je sans frontières, une journaliste sans frontières na solara bien na batutu ba chrétien tout donc tellement que nazarawana pona na landa ba news na bango pona pesa rabino ngo na télé donc il faut na linga bango na pesi bango mbo donc nako bengo marché tout va marcher parce que na ebike na peut-être en église na ngamo boezata 3 mètres carrés ton temps comme maestro nebi que maestro ama crambo makasi donc quand il nous a l'autre tant que docteur John Jadi il était à don de Dieu boboka ke pambate pour ebi que à travers docteur John Jadi il était à biso ba benga penga nebi que ne ba olande ba benga ngari tende na ba ba mo jour on a bambi we rançon $1000 na podium we rançon akimi podium atiki na répétition j'ai dit oyoki solo ngote yoki yango. Donc, peut-être que le docteur Djandjadi il était à don de Dieu, mais peut-être à maestro, journaliste, ça va moi bien. Merci, on comprendre. Parce que nous avons un intérêt dans le monde. Mais parce que nous avons besoin de prophétie parce que nous avons besoin de imaginez-vous. Non, le problème c'est quoi avec moi, Vanessa? Faire la prophétie, sortir la prophétie, étaler surtout dans les milieux médiatiques. Soit Babylone ou tout le monde
pasteur maman moroboye abana kobela soit maman moroboye azaki na souffrance soit mutu moroboye azaki na problème aye na kati ya église pasteur a délivré aye na kati ya église pasteur a prié pour nae mutu ana zui nini elo muchi ebe le sexangezani mom mutu mo abi bo se sort bima no bima te yo nani nga maleki ne sort ko tomba bima na kati nzoto bakenda wapi bazonga na kati ba pasteur bakenda kati ba ya banani po esprit au moins qui ndoke ça que mutu monde à côté kati ça que mutu mune non c'est un esprit quand on cherche des esprits esprit de maman esprit maman na mama na kanga ya ko bima te na ko bima te sko bima na ke okenda ka wapi. Oh. Merci beaucoup Vanessa, merci. C'est comme ça qu'on évolue ici sur CL News TV parce que Bossabona Bopeza biso confiance ya que to pe sarabino ba information voilà weekend ya lelo to linga ki to meka ko manyola ne ba na lingala ko manyola na bino ensemble nga so na bino bisanga place to baba mama lek fo ka biso mama lek yango yeyo. Vous comprenez? On a prophète, na bimisi mama lek, wabi mama lek yon. Oh, c'est que ce qu'a koufa. Il faut que ne moli we que ne kune na kati ya cercueil ala muka. On a mama lek, on a kokone. Na ko bima tenga iso ki na zonga na mai. Faut msi po to mona ke. O mo to ko mo chama ba preuve à bon point. To monango parce que to bloqué comme ebele. Mo muto o abimisi lipa mobimba, lipa carré na kati ya libumwe wo. Abimisi talama ki mobimba. Maki mobimba maki ocheka ngobo na kata munoko bims ombisa mai pe ya malili exemple muta bimba bimise mbisi Thompson ya malili ya glace ya congela teke bimie na nzoto yo mona mangama biso to boy to link to komi kolinga ke soki o mulimo mama leki to mona mama leki en life bongo te golo mayala to on en a ras le bol ba prophétie ba faux prophète makamno somabe donc biso l'autre sala to photo sambela pour Mandela Junior. Faut ça mais pour Mandela Junior, Martin Fayulu m'a dit Diazawana to ebi que même moral surtout on a besoin bazala uni. Bazala uni contre toute attaque à gauche droite baromona bisoti. Apparemment aussi c'est des prophéties au bisoto kokai kozela ya moment qui était le pasteur sort et nous dit les deux frères baoyo kana un jour. Oui, maestro, tu sais pas que élection na mboka na biso babaka élection kozalate ceux qui élection ezali ka bato bakomela biso otomona ka pe na ba ndeto yoka na kina ville Kinshasa tu sais que élection kozalate de 1 muto akobima soit Martin Fayulu m'a dit soit Chadari entre bango mibale moko kokufa jour ngo masasi kobeta mais Dieu nous a aidés tellement que nous sommes des enfants de Dieu. Il a fait couler son sang à la croix pour nous pour que le Congo soit sauvé. C'est pour cela on a une ferme assurance que il agit et il agira dans notre vie. C'est pour cela au mona qui peut marambona makile tangité batu bazabia tout ça évolue en merveille dans notre pays. Tu comprends? Si on donc, tu revoir nos prophéties. Tout ça maintenant pour Mandela Junior. Quand on lobby 1 minute de prière pour Mandela Junior. Merci beaucoup, c'est Vanessa Moussaou, Tolobi, Mandela Junior de Bossimbate parce que Toroya Mabe, lobby ba combattant, ba lobby dimanche, combattant tout, na kati église ya pasteur Walesa, combattant tout. Na bon marché, biso tout va combattant, na bon marché lobby. Vanessa, nous allons conclure par là parce qu'aujourd'hui c'était plus le sujet à ma prophétie et plus particulièrement la prophétie à président de la République. Mais moi Liloba Mouké, soit moi analyse Mouké à propos de la réaction à ba combattant. Oyo kalatenga la Herman Stade il faut to komana. Poto mega kosoana bango lisusu mingi mais yozo jija ondeni il faut ka basa la bongo to baza ba façon mususu ba ko réagir. Oui, moi je dirais que basa langote ce qui vraiment baza a besoin ko kende kuna donc moi je les conseillerais que ba kendete parce que nzambe basa saki ba jeter tu comprends ka micro autolobi lobeko balukela biso na sens que to moni kamoro ko kisami donc moi j'ai mis ça Vanessa loba indengeni mais monte que nzamba juger autrement bakendete basambela kaka
nzamba batela Mandela Junior kandenge to lingaka e ndenge ba population ba lingaka e les villes Kinshasa sepela na e donc o bato to ko sa raison bato ba comment le ba bomoni nous tous avec nos coups de pouce on peut faire quelque chose que oyo bato bande ko penser to changer pe makanisa bato parce que Dieu est là parce que nzambe makila o to baka na Kongo ko tangeta te. Tu comprends? Et t'angate parce que il a que ça bonne na nzambe pona biso. Donc et lo kwa mabetka akozala ti. Donc je peux dire ba combattant boza calme, bo kendete, bo sa eloroté, pas de désordre. Donc nzamba zali a osunga biso kanda sunga biso vers suka non mot de la fin. Oui, je peux dire à notre pasteur donc Aluka Mandela Junior basolo là donc makambunyo se kolekana na kimia donc c'est ça vraiment ainsi dit l'Éternel et kokokisa kande baloba ainsi dit l'Éternel ça la ndeni et kokisa marakaka donc on attend Dieu tukeza le belanzambe ayoka epe la Bible est aussi dit c'est ce qui est révélé et condamné. Oui, to condamné. Yo quand si to loba kufa. To condamné. On a condamné ça. On a condamné ça. On a besoin il y a ba autorité na biso mboka bazala zala parce que on a encore besoin d'eux. C'est comme ça. On a encore besoin d'eux. Nzambe apambola mboka na biso RDC nzamba pambola ba autorité nzamba pambola pasteur Nzambe. Pasteur Walesa, pasteur Nzambe, donc pasteur Nzambe Walesa. Donc moi ma dédicace aux Ezali, aussi ça peut te conseiller. Si dédicace n'a une Rocamier si le mignon garçon. Et puis un gros merci à celui qu'on appelle papouche de la famille, n'a bien que papouche mon bali mon kota mon cousin, mais n'a pas ça mbiji, papinzo la maison. A kokako costaud siko akokani siko basi ambijibo tambijabo papi nzola meso ana problème sérieux on a problème sérieux non ils sont un problème sérieux merci à Gabi Panzo Mkusata Lobabi bientôt à Kinshasa fin du mois surprise na sabino elo nanga bomé bor nanga yango donc babi 2019 mambosika quand de to ben ba sponsor ba terminer on a besoin pe ça coup de pouce na yo on na bande de cran ezolekana to bando cha kombo na ezoleka to cha kombo na ekuna to cha kombo na ekuna on a besoin de vos soutiens na mkata musala oyo. Donc bocha biso maboko poto évoluer na makasi na biso moko toko kateka na grâce na bolingo bino boko porter envers biso nde osala biso to évoluer musalo kitoko vraiment makasi donc na art news na biso to nge ya munene ndeza munene bo ekoya su munene makasi na ba prière na bino na ba appel na bino moni numéros affichés na sewana mpandi pe kuna numéro à Kinshasa Pezali, numéro à Maestro Pezali, to bengana to sola de la part de Dieu. Ceux qui na bête moi libaku moi excuse pour bengana en privé to solo lango et puis on va faire une autre émission pour to pesa ba udé bino ba téléspectateurs na biso besoin to pesa. Eza bongo merci Nabilo, merci oncle Gilles hôtel Accenti Babilo de repos à bien. Ah, on a Kinshasa, bah ce jour on a bien à Kinshasa, hôtel les Akamoko, hôtel Accenti, tous et la paix à Gabi Panzo, paix à Combo, to Saboula Kandi Zalaka, et ça la biso bien. Merci, je vous invite. Merci à Jennifer Miesi, merci à Cindy Miesi, mes filles Miesi, famille Miesi Mobimba, Nelinga Bino, Minkande Bino Bolé, Langandenga Pena, Lela Bino, ya trop, ya tango. Merci, bisous, bye. Merci beaucoup. C'était Vanessa Moussao au micro de Maestro, le maître de tous les chroniqueurs de l'internet d'Intolo Barango. Maestro, baleka na bango na nyonso na succès na makambo na bambongo na nyonso ba beauté na kolata na nyonso menga na maître na bango. Donc on a maître na bango na mambutu ba hôtel makutu te. Donc papa na maître, il faut faire la différence. Papa na maître, papa za papa. Le maître à maître. Donc, beau taper moi na lobby à matifier à maître. Merci beaucoup, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Nika Vanessa Otaï Kolobango, beau pesa biso confiance. Confiance aussi beau pesa qui beau s'abonner, mais beau zalara na biso, beau soutenir surtout mingi, beau soutenir ndé parce que soutien de ça qui était tout continuer que ça la musala
oyo malamu na lobby te que soutien au balata na lobby soutien ya ko soutenir Vanessa Musao soutien ya ko soutenir bocha biso maboko te mais bo simba biso de façon que to kende na bino ensemble to pe na posa sponsor kaninga autikoloba to posa sponsor to moi ke Gaulois Mayala bambi pe na kombono wana ya munene mo boye to zu publicité na yo ya produit na yo ya lika elo na yo mo boye sport to kati na émission to chelio elo na yo talema isala pe bien. Merci à toi Christiane Mamoula Rose, merci à Odadi, Babi le papouche de la famille. Mutakoka basi ambishi nyonso ba famille amunene kiba puisque tala basi yango ba gayar kaka pembe kitoko ngamo maestro na kokate ndatara siko vewa na siko ya koka les costauds na kati le papinzo la meso le rocard miesi le mignon nenge to mesana rolobango ngape kalate na ko mignon le roi ayo sans oublier mon vieux Clarikatou o ya lobby mikolo maestro ba émission no tout na za posaka na yo kana Herman Stadi derrière la caméra qui m'a tenu compagnie et puis Gaulois Mayala oyo asimba misapi misapi ba machine makambutu le cordeau Merci beaucoup à tout le monde. Prochainement, retrouvez Maestro dans cette émission avec d'autres sujets d'actualité. Merci.